bana poto bana Europe mobimba bana ya Afrique bana Asie Amérique émission na bino oboyebi les podiums émission est présentée par IMA Antonio Kauka le jarman de la presse congolaise sur lingo bagisi mobile azanga mbanda ozoye wapi bino moboyebi ka RD Congo info très fort site makasi ozo pesa bino ba exclusivité botala bino be émission polémique botala bino be émission ba fait des sociétés mais biso to li bino stratégiquement en live tozo kota to la bino ba live ba artiste na bino comment ça va travailler ka attends aussi groupe mobimba te mais to kota pe to artiste ata moko na parler ninga sala rapi mamuni na kusu po boyeba artiste na détail bo comprendre des artistes na bino yango lelo nde bo mona awa to ça na ngiringiri awa to visiter artiste moko ya Papa Wemba aza jeune moko a travailler pas Papa Wemba mais na bon milan combo la rotika tant to kota to sola nae nde bo comprendre o ba yebi ba comprendre o ba yebi pete car na kati émission bo découvrir artiste oyo abeta na vivre la musique et pas Papa Wemba sans plus tarder Gradi Mouya na ndeko na biso mususu Junior Kufunzuka et puis na petit nanga Derrick PCA tokota na kati poto sola na artiste na biso Clebo toujours soba mobile oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo kiba ozo dongeni ozo kende wapi pesa na mbo il fallait le retirer il fallait te faire faut te faire aussi mis le colo membre aussi membre supérieur on le colo oni oh, cadeau na menaki. C'est la TV. C'est là. Au mono lo molinga kanda. C'est là. Na sepeliko. Esa ani. C'est la TV rotala ça yo compatriote solo. Je vais ngai, ngana combattant. Combattant aux autres blocs à England. Aux autres blocs à France. Aux autres blocs missionnaires. Mais combattant solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, on peut que na sepeli. Notre compatriote, na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepeli TV. Kande sili. Éviter. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo lisi. Ah na kamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota shi. Mobali na nga yaka. Ouais. Va. Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie, en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère, en renforçant les efforts mentaux et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Quand on est naïbisaki bino déjà ebele bomoni déjà artiste na biso o tozanaye mais tout pour ça na muke archange pour te beta pena masolo ebele pour émission là suivi et là maintenant poto mobima donc émission là suivi et émission les podiums ba o déjà batala ki ba image mususu ba comprendre déjà que émission oyo to pesa bino ka exclusivité o etali ba artiste na bino pour émission là suivi partout Europe Amérique Asie, Afrique, donc partout, bazotala. Lelo, ne bozomo na to visiter artiste Archange. Quand il a le bagine bandeli, oh yebi Archange te, quand il est au solar pour découvrir. Bonjour Archange. Bonjour Massananga, beau garçon. Bonjour. Boni santé. Ouais, santé qui tourne des gabans à poto bamona. Les ambassadeurs Mwamba, mon Archange, donc santé qui tout santé pépé, très bien, santé bien. Lelo Archange tu veux visiter Awa,
na Ngiringiri place aux Bombe to moni pe na résidence bon na habité to musu beta musu ko sa biso potala we bato atala bilili bato musu ba mona nga ba lokuta to ya résidence to pe to ko solo na artiste musicien Archange donc na olinga afanga na loba yende fa loba yende fa bimisa oza nango bimisi belé donc lelo bo découvrir Archange na moi minute to za ngwa muketo linga to beta na mo masolo za pene essentiel wayo est-ce que c'est oko yebisa na bato Archange oza nani uta wapi ti lelo koma yo Archange lelo beta moi histoire na moi parcours na yo oza nani nanu là-bas. Ouais, Archange artiste et musicien na bandera ndeza na orchestre mike na bandera Eden Musica na yesu na bandera na orchestre na banda ponga na mona banda na pesi bana banda tout na Paris Mbote Sanka Edemi na Espiritu Banka na ke Wengel Paris pa Marie Paul Moitayamvu to sali ba orchestre na biso na bandenge zalela rati lelo vive la musique code des chants de guerre je sais pas pa wemba ke mafumbe petit aussi donc lelo Archange zawana quoi azo panza nsela donc na ndenga usarana te quoi donc na ça pas fait beaucoup quoi artiste na bino yeyo quoi donc na ça pas fait beaucoup Archange lobo l'équipe a au petit parcours l'équipe orchestre belé au tangi ou l'équipe partout en la mer Archange au lobo artistes et musiciens mais to yebi ke ba musicien baza ndenge belé artiste et musicien pas avec guitariste azali doumer azali yozana ngala chanteur ténoriste donc ce wemba zate petit Archange zawana abeta biloko venir ba dada ba coup de tête donc ténoriste ya vive la musique ngaye Archange la beauté et l'élégance confirmée par rien mais pas par Wemba donc rien à dire quoi dans maître d'école paysan na bige bazoyoka ba satisfait quoi donc rien à dire quoi to koma na masolo na actualité siko mais na linga to kota isusu to beta kota nanu Archange idée ya ko banda musique et mutu mo pesa boule to yo mo zaki na don to yo mo idée na yo uta pa mutu pesa boule ou bien yo mo mutu so courage que non il faut bien la musique na kende pena bon na bando ma na chorale le na petit na ba 7 ans ba 7 ans 8 ans na bando ma na chorale église ya ba mère na biso mère memanga na yemba na chorale et puis le na zo kula ba bazo ka timbre vocal na ba bi maintenant yo faut yemba si le pe na oma yemba si le pe comment bodo na bande na chorale na ba acha ba 8 ans na panzaka si le no panzaka donc idée ya kaka ba tu ba sepeli ba moni ke no timbre na ngeza bien mère na biso mo le bi ke yo faut yemba ka mama na ngamu da ibise nga bongo si le pe na oma yemba donc na pesi mama na ngambote po yemu ta encourager nga quoi na yemba si le pe na omi musicien pourquoi ça qui ka choix ya vivre la musique papa Wemba. Ouais, ça destin, mon destin, yola la, ozo boule ma mususu mais nzamba bagete, nzela nous ala boye. Si ba vient na stone qui a la les gourou, na pese mbote una na Paris gaza, ba moto ba na Archange quoi, ba zunga na bandal, ba miminga pas fait beaucoup, na salle test na nga première chanteur ba na malongi ngaye. Ba masa tout ba yinga na omona ba onde bazoya. Donc na moloka ikuna na sali test nanga bat bazunga ti le pena na viva fidèle de fidèle toujours papa Wemba bat bazo kende menga na za toujours quoi mais borke c'est ça qui peut belé et ça succès quartier la TP ça qui Koffi Olomide wenge pezala qui mais pourquoi rara papa Wemba bon le roi siko na muta likolo papa Wemba za ténoriste donc on a une formation quoi donc on est appelé dans rodage démarrage donc au CP là il général vivre la musique pour na ténor na sa formation pour mutu na yemba na ye ala mystique papa Wemba za grand ya kusangana te donc tera siko na yemba na fait beaucoup donc na ko nande donc tera siko na yemba na vie via ya muta likolo ngapi na yaki on a pona so bagage on a komi na ngolelo o bat ba na mettre de connaître na s'exprimer donc blaguité donc vive la musique école des chants de guerre quoi bango mo orchestre na baebi orchestre na baebi ngelo sake bango baemba bien te baebi mo musique te baebi former pe batute po biga papa ma formation mais c'est orchestre na mususu ba quartier latin baebi bango former te baebi oyemba te ba wenge baebi te ka papa wemba ngani mutai baebi ba na boyita bango tu baebi mais bazwaki idéologie ya vie viens na mopa au mokonza so idéologie na moloka il fait que ta phase mais ya ka libanda tenter tivia ko la moka pour so idéologie wenge musique atala lelo yaki wenge ya pamba vive la musique ba su musique na bachi donc papa maza ala mystique formateur des idoles a mystique vie wana
mais kofelo midaboya on a bien kumtando ya ba chant zo pesa bazo yemba banzembo mais oye ko pesa banzembo po yo za ino na gashite ozo luko yebana faut pesa moto déjà salama hein ba chanza histoire te so bana ba tanga na chiki to tanga ni da tanga na histoire le passé non ba bossa na idéologie te donc vieux na mo pa obi ke vieux beaucoup nous da salaye ba kestere mené à paix à son ba obi ke vieux beaucoup nous da sala bango tu comprends si le barkange talara c'est la première fois là où tu as vivre la musique et ça là on est ni tant au mati podium au sali test et ça là on est aux allant là bien mon ko papa mbakabela nga bilamba jurango talara au sali test mbamo bakabelo bilamba na mbongo jurango na sala test papa mbakabela nga forme atingana la rabi ko koti mouvement luka ba masano ba na ba quartier ba yemba ya na bango na luki be ba masana musupe na yina bango pe ba koti orchestre mais ba comprendre l'idéologie pour vivre la musique des états d'esprit ba fait na ba Benjamin quand ba José prof ba yembi les états d'esprit ba les êtres kumo état d'esprit donc ba masa ba comprendre que ba bindana archange lelo ye pe mena fait beaucoup donc rien à dire quoi. Mais ça là on t'a frustré hein autant rapa pour malama no tali na TV on a outi na on a quartier na beti orchestre na biso ba quartier mais jusqu'où you na papa mbabui ça là on frustré faut que ça ko sakana te tala rekomani musée première fois na mona ah na lela na ta siko fait beaucoup la ngona yo kaka yeyo eta na concentré na bien nzambe na ko ratete na beti vocal bo faire bien yo déjà côté mouvement yo déjà mata ko to mata donc si lelo quoi. Ah, c'est bon, tout continuer kaka, mais ce que tant qu'on vivre la musique, après, bah que bêta, bon, na malongi, vous avez kiri, bah ma sapé belé, vous avez échappé, bah atula, bah nani vous avez venu belé, mais yo pena ce qu'on est vous avez bien ensemble, et les oui bah naï, papa il m'a no lingo ming, oh bah naï qu'on marqué papa ouais mbapo. Ah c'est bien un archange et là on y a qui n'a pas vivre la musique à Sika. Bon na ina moi implique quoi na savoir faire nanga on a autour na parler na nango papa comprenait que petit après 5 ans 6 ans à mystique yango alingena za pembe nae si lelo siko formation tala lelo yo album a sigezo ya bazo archange nde ba tsanzembo papa m'a pris opportunité archange cette fois-ci moi loko banakin bayoka donc savoir faire nanga yango na papa mba asepele nanga ti lelo pe na orchestre pe na pese masange chapé mbote sikaza quoi ouais tant qu'on vivre la musique au bandi ce que on travailler mais il y a bien nini to ko bati lelo ndo za lango ozaboye ozu papa mba o lelo yo mo tikalo ba souvenir ozu neti banini bon c'est belé ils en ont pas façonné nga normal lelo archange grâce à papa wemba et puis na tamboli ba pays Afrique bebo. Donc, on trop merci papa Wemba. Donc, merci vraiment beaucoup pour façonner et puis on trop quoi. Et très quand on a poto na zo ya poto wana quoi. Na zo ya poto bana Paris na zo ya. Oyebi que les autres vivent la musique là papa Wemba. Ils orchestre monene et puis papa Wemba wana il faut to lo bango. Donc papa Wemba za grand chanteur na mboko ça pe mamwe belé. Papa Wemba bimisi pe ba ya ebele. Ba leader ebele pe ba sai bale. Lelo abimisa ba chanteur à makasi. Mais ce qu'on dit non, yo mo pena archange so vandi. Est-ce que santaka pena que bolongo la pena biloko ya ba ancien wana ba vieux mususu ba longa bo ba sana vivre la musique avant bino. Est-ce bino pena santaka pena que non to longo la pena biloko to pena aussi mi pena vivre la musique a besoin que ça on attend. Ya na zoloba ataba kenda biso to za quoi. Donc ataba kenda biso to za donc papa mba na société ana suscité archange là Joe Noir est là bon avide là ana suscité ba Guillaume Adova ba Ali tout ça wana donc ata bakenda bana poto tout ça bogi maître d'école prévenir maître d'école en wana tande to panzi est-ce que bodoko ma niveau wana donc nga kuna mono ndena doubler ndena na doubler niveau vous comprenez na doubler niveau ba Fabrice Malita ba yebi ke nga na doubler déjà niveau donc niveau nga na minute so ba o bakenda wana donc nga na doubler bango. Vous comprenez? Donc, on a un niveau de l'école, pour ngati on n'a pas vu, on a notion ya lelo, on nzamba sali mikolo. Vous comprenez? Bon, bah, soit une notion ya temps, on a second, on nzamba sali mikolo, donc, bah, une semaine passée, quoi. Donc, blague ici. Archange, peut-être dans un système après, voilà, plus, hein, au lobby bolongo, la radio, la vie, voilà. Est-ce Archange, vous savez, l'eau, moi, il y a vie, moi, quoi. Allons, on a vu la musique. Ah! Ah, mama, ngana miyokeli ndemawa. Ebele ya basi na mona obeti sanga motema
na yebaka te nzoko ozalaka boye kitoko na yo nzoka ezaleli bebie nakosamaki napesi yo motema ozongeselinga pasi ye mama metika nakende nokinga nakufa natikeli yo mokili mama nga nake nga nakoki bayilo star to continue lelo bena foto ba talent na yo po lelo bena to visiter yo na résidence donc lelo to za talent na yo na carrière na yo na biki to sto beti mingu déjà ya carrière ba to comprendre pas so uta si o koma lelo papa Wemba mais si ko tango koti album aliboso bosala ki yo yemba na combien de chants na combien de bon album aliboso to sala ki ya kaka yo mais kanga ki penate ko abatu bayuka ki on pena bien te na yemba na banzemo belé na yemba na ba parci par là na yemba na fidèle de cash bino mo pe bondima ke so yi bo esimbi te bondima oui te biso to ndima orchestre na biso so ki to na faillite to ndima so pe to milikolo to ndima ne disiko to alikolo kaka yo simbaki te notre père bimaki bomone ndenge kangi et puis siko to na maître d'école yangwana kaka yo lekaki esimbaki te maître d'école kangi ti lelo to za ti lelo maître d'école kangi yo sala ki combien de vocales to yemaki na osaki ba care pe na ba chani te apesa ngai opportunité na yemba na banzemo musuna mi na ba triple option na sala ba care et puis na yembi na chasse à l'homme na sala pe care et puis na yemba et puis na ndimi pe na sala care et puis na yemba ki na Eric Tela et ça na sala ki vocal na Eric Tela quoi donc il a 4e chanson na 2e volume de ce batu ba bazoyo quand dans la poto bazoyo quand déjà donc ba osepela nango makasi kwa clip nango ndezo ya kala mingi tena na Afrique du Sud na vie tout ça lango et puis surtout et bimi quoi donc zo bima kala te quoi donc batu base la clip nango zo ya Eric te les zo ya batu ba osepela preuve voilà puis kaka est-ce que beta biso vocal no betaki na kaka yo na vocal obeti pe na wapi lito ya mawana tuna trasa consolation po motema nanga ezwinga etikali nango mokeye pola professeur nanga ba ina ba na yekola na kelasi na ya puko lingi yo kinde yo tikanga na mawa na motema nanga mawa yeye mawa wana kaka yo skole otu na bango okotanga na motema ye papa tous les 4 coins ya motema nanga etonda na bolingo na yo zongelanga ino kite na koya kokufa ale dozo kampe obianka lingaka bayembela ye boss ebondo alingaka. Merci beaucoup Archange na ba o nyonso ba Holanda bino mo botali talent artiste nga na ko pesa ba donc na ko pesa na ko bagele ba fleur te ponga za journaliste yo matin musuke non mais nene tant musu pour na Archange kaka mais bino na parler na bike bino de bo juger musala o artiste azo sala Archange siko tango bosali est-ce que bike lelo patience pena na musique eza pena le soute hein obike ba massa na tibosa na bango ba génération moko ebele ba komosa ba orchestre ebele ba il faut dans la voiture ebele faut qu'il y ait des poteaux tout ça mais bino tango boyo okota vivre la musique boyo to mebe na temps moko o ba problème komi na libanda moyen ba bokebeta libanda te tout ça mais Archange yo patience wana nous en ngo pototé pour le moment on chante voiture te tout ça siko yo vivre nene ouais ngana vivre pepele patience na ngero futanga et puis bientôt bana poto bo mona libinza pour libinza zoya do ba mona car pour le ba yuma ba kasake non faut car bon non puis car au téléphone c'est bon non c'est ce toujours papa yamba moni patience c'est bien tu vois ngana on soit tananga ti mo papa yamba ba bon lelo Archange bon à reproduire ngapiti pour ba massa pe belé ozaki na bango ba kenda béchaper ba tula ba kenda bravo on apprécie bravo ba massa na ngai baza côté wana bravo pour bosara musique ba comme ba commerçant ba toujours ba artiste et musicien bravo to so ba fleur na ba jeune tout quoi dans motema likunyate moninga soga zui zela tourna yo zo comprend ko suko comme tour Archange ali kelimba donc comme tour nanga pina donc na ali kelimba ba shiki ton fumu ba yebi donc ngafo na ali kelimba comme tour nanga donc ba ça la calme libinze so sombama nzembo pezo ya quoi donc patience nange futinga quoi papa tali pecho yo tala ka soyimba songa na beaucoup di yo ngana ekaka na nzembo nange zandeni donc ba zela
Pas de base à qui, mais à base à poser, c'est dans la bango quoi. Base à peine à l'aise quoi. Lelo arkanso mutu moi ele opena paquet. Achelo opena l'arranger, achelo opena car, achenini. Longwa vive akende. Yo tika pena. Grand là opena bo arkanjo tika. Je viens le titulaire à Ebi. Donc ngai ndeza bo so ba fongo linzo de ba mona viva. Donc ba mona pena viva Jackson Fulangenge toujours fidèle. Viva te wana ba yuma. Ochela nga pakende. No kita, no gesani nga mona leader. No gesani nga na via orchestre ba to poso dana via kamedana kinakala. Donc na via kate ponga mona leader papa mbalo ba to tout bobete na viva la musique ba leader. Donc nga pena za leader, donc na orchestre nga na mona na oketi ni état d'esprit nga na nango. Pour orchestre na obete état d'esprit. Siko ba côté kuna on donne ici mbate ba tonto kasi ba sepelate quoi. Non, je peux ça pour les jeunes. Leader, on s'en attendait à leader. Papa m'a déjà bien archange leader. Donc le papier archange ndeni. Mon de soit mon année dans nos 5 chansons ça toujours na vivre. Tu vois? Donc ba boula rater no archange a sauter. Non, à vive la musique, tarande na ça. La musique. Et belé baloba pe kan yo solo ba mise belé baloba marambo. O ka benanga na kolongwa te nga ba musuku baloba 100 ans. Bamusu balobanga fidèle bamusu suku na yebi ute niveau ni bakoma obenga bango me balobanga ne yo zolo bamelelo to kama batebele pe omona ke asali eloko na yeto akinani pe boy balobanga malobo zolo bo archange balobango impresario Claude Ndomba sa yebi ayebi ke archange a toujours na viva wa bat balobaka ko mutu no so na vision non faut na vision mutu to batutu balobaka na bango menga na viva la musique quoi do bat babulelinga tena longwa ero yo musicien bien beau ya longa nega viva la musique à air non donc on a viva la musique on a vu beaucoup grand prêtre ba vi na ngai odilo mampuya ba yebi quoi blague it na moni wa teti on dirait yo nos enfants chéri papa mba na viva la musique dodumba la kolo pièce motema Solange te na teti te na enfants chéri viete biso tout ali via linga biso tout mais mutu na mutu en état d'esprit ninga ki na makambo na quoi. Donc on a aucun makambo na ndenge na lingela ka yango zo mona ke bon neti moi avantage à go la virage quoi na ninga système dans la rare so bi mamnon soto lobo gradimu ya album archive jour père au salara boye toya tala image no ebisa ba bisoni bon album ba image wana mukolo ngonde le racha image wana amona ke te makambo quand jalobaki yango saleli papa we mamutu apesi nzela quoi. Papa maman a payé c'est là on décevoir vite non décevoir on a de temps on a déjà les cas na la temps on a tu donc na mon lelo na kwa vite car non piyango cha no chango ta sur la fanda sur chaque jour il faut foutak chaque jour faut foutak bon sur ta la rien à dire ce que tu beta iso ya mambezo ya o lobe ozana chant est-ce que peut ça biso titre album ezana nini au papa che et puis album mango ça ya bino ba musicien to ça album ya papa wemba moko bon ça album ba musicien na bomino titre ya album mais titre nze mona za torture d'amour et zo ya kala mingi tu sais quoi mais faut maintenant mobembo pour José Profa qui simbi premier faut maintenant mobembo faut maintenant mobembo problème ça te biso goûter zande live exclusivité ba yoka telo faut maintenant pena mobembo pour venir na ngai José Profa na Benjamin Kanza ba comprendre ndé petit au samusala na ba Léon Mabuba quoi avianga na boyi yote oh maswa nga na boyi pete oh me banda bo memelanga José Profa na ngai bozozo nga na yete ndé problème nanga Komanda dudu mokumbi ya pepo na sa contre yote oh masumbuku mbanga na koti vile roro me banda bo memelanga Benjamin Kanza na ngai bozozo nga na yete c'est ça mon problème
Olobaki okei voyage, n'est-ce pas aller na retour? Yo sali aller, o annulé retour. Mon pepe mon anakata, mais salaka effort. Ya koningisa makasa, José Profanangayo. E bongo yo za visible, o mi bongo limolinga. E mon anina tango moke, e afin, e bungi nango. Mobembo eza mabete, mebengata moninga, olotikanga neti, moezanga ndeko, pasase nanga enzuluki, pasase nanga enzuluki, pasase nanga enzuluki, sinye poate, pasase nanga enzuluki, mulanga, nzuluki, nzuluki, nzuluki. Na parlé vos jugés. Oui, on m'a remarqué le mot boy. Na orchestre non sont ba musiciens tout. Ba on est marre le valider. Pour ça la nyo pena bien. O papa wemba. Donc bino tout comment il faut wemba. Philchas Bopili. Philchas Bopili. Aïe aïe bidang. Nous on a un coup de silité. Souviens-toi avant yo kende Benjamin na lelaki journée wana mobimbara. Quantité ya maye misonanga ye ekokaki ko inonde aéroport tala alaya mineur bientôt akoko majeur soki atuninga papa réponse na pesa nini ye batango eleki mingi José Profa babutu eleki trop Benjamin. Consolation ba faute comme suffisante o nazoko kali susute o ngoya o. Merci quoi. Na parlé bino rande bo juger na ndako ngala lobelo côté bino na parler bino bo mona travail ya artiste bino Archange Mamazo Sala Archange na chanson na yo yembeli nani. Ouais na nzemo na ngandingi za wana na jeune ba vi na ngai Benjamin Kanza lisusu bis encore. José Profa lisusu bis encore et puis na Jackson Fulangingi donc on sent que ça bango 3 quoi ba vi na ngana misatu mutu na mutu ana parti na ye donc na zoimba ba vi na ngana misatu quoi donc tortique d'amour réseau ya ba tu ba comprendre quoi oyebi ke ba ministère bokoma mystique et puis to bando ye ba liboso nzemo mona nzemo ya mutu moko bokoma kabolela bango lia koto osangisi bango nzemo e koma bongo poani ona ka bobolia bango bala c'est ça que ça olia ba l'art et ça ba vi na ngai na sali bango plaisir quoi. Na sali ba vie na nga plaisir donc na yembi ba vie na nga na misatu donc ba vie o basala rapeti na bango Archange sala donc nzemo lela en trois côtés ba gote boulai ah te la lela en trois côtés ba vie na nga ba ezaka na nga mobimba yo mo ba mambiri verser sa forme ba yebi donc petit na bango ayembi ba vie na ye pour ba vie ba soutenir rapeti na bango trop ya on ayembi ba vie donc tortique d'amour réseau ya batu ba royoka. Vous allez satisfait, vous allez jamais déçu quoi. Bon c'est. Olobini na kati ya torture d'amour. Ouais na imbika bolingo, love. Ngai soso na mesana nanga kola musaka yo tongo nyonso. Samedi bosali makita bolobi bon lamba ngai. Ofutinga mone de Saint-Gemele si ba pesa kalambwa. Obosani ba pasi nyonso tomona nga na yo. Oh Alexe. Bébé na zananga ma yebo na botama na grenette na besoin fimete nande na besoin bolingo na yo José Profa ki simbi Benjamin zonga na yo kelengi chéri na yo ka plaisir komisanga na dekre na linga kasalanga ata ulki ngumba netidra taswa bolingo emata José Profa na zolinga ya zolinga ngai te bebe na koku falanga yozo beta no kara ya kozela se bolingo wale zo ya quoi ainsi na parler bato ba mona kaka talent bo ba découvrir Archange artiste et musicien ya Papa Wemba vive la musique ndika lobaki pona ba ota musu ala ndika sikoyo o eza Archange artiste et musicien ya Papa Wemba na vive la musique Archange ko biso na carrière musicale na yo. Souvenir ni na mabe ozana ngo na souvenir ni na malamu pozana ngo tinga na souvenir mabe ko melinga te quoi makamna tu ya pepele et puis ngande za boye na chaka tike no na omi mawa soki mama zolela po bayibi mwana moto nga bayibi bolingo Eric de la wazongisela nga yango pona ko mi mawa manga ko mama wa te
Donc mauvais souvenir exacté maram nanga to eza bien à bien mamu to eza pepele quoi mauvais souvenir exacté Archange papa wemba ça le quoi papa wemba olanda yo elo ni no loba oyo uti na kati na yo ko loba papa wemba ndazo landa osiko. D'abord merci na petit aussi na ndenge lelo a façonner nga na komi lelo mutu na komo sunga pe famille na sunga pe batu donc papa Oumela quoi. De l'eau on a le biga papa Oumela. A Oumela les sous quoi. Merci papa. Oumela. Archange mais pour ça na yo. O lingi na futur et salama. Dozo viser nini pour na lobby. En tout cas donc sommes méga star congolais. Donc on na zabo et do bat bay ba no calamité no banda ba miracle. Dans ce clip na no Eric te de bimi ba ba comprendre position ni ba changa quoi. Po komi tourna na likelemba e komi tourna ngai po ba masa tu bale nga na ina amuta suka andimi pina do to za pina donc 100 personnes na likelemba ngome andimi na amuta suka suke komi tourna nga suko nalia moi bi que terrain za makase za royinda ba mise belle ba champ Archange est-ce que erosimba bibi ta prof na London na yebi bibi ta prof na London na yebi que Archange a danger et puis restaurant bunker et pas ser na ngai pimba ayebi que non Archange Teresa normal babiso beto Teresa normal donc ngana mona langi logo Teresa normal donc so tcheli baya bat ba yo kana bango Teresa na normal ngana mona talara Teresa bien Teresa pepele na mona lo mote et Teresa ni Teresa normal elo ni ne rassurer yo kisi tamso ozana nini ate na luketu mo singa mo boye on ozasi e bon ezang na sire nango na sire donc na sire pona na nganga ya banganga Grand Prix Nzambe do yelo waza donc na runa tina te quoi Archange quand on ya vivre la musique pour le lobe isolé beta ma batuke bise baza ba kisi baza mais autant bando ya vivre la musique ati yo papa wemba mema te ke o petit na ngai to kende boye zo boye simba boye sala boye bébé tankumu ayebi papa wemba linga biloko wana te jamais vena Guillaume Vanga yebi vie atika ko balanga makambo wana te ke non Archange to amemanga côté moko boye non ye boulot na yo kaka respecter orchestre yaka so balobi ke concert ça 15h yo da 14h30 osa ponctuel na musala non et puis c'est tout succès ya musique ezaka ke non boulot na yo na respect c'est tout et lo bat babusa na promotion de na osala bo c'est tout yango siko force nanga quoi force nanga yango na quoi Archange to komo kende na suka est-ce que oroza ni loko mo ozaki na posa ya koloba menga tuni yango te ouais na mono tuninga ba biloko tu otuninga ba mambo tu otuninga ba mambo tu donc otuninga nyonso na CP na émission l'équipe bien habike bana potone bazawana en tout cas natanga ta liste ko tanga liste ko oza émission na bino liste donc Judith Gizanga alias Gizanga, Nadine Gizanga, Lizens Kumu, hein? Ambassadeur Mwamba, Fulgence Kenzo, Jivens le titulaire, Fabrice Malita, Ashimi Konfumu, Impresario Claude Ndombasi, Tonto Kasi na London, Dudumbala, Motema ya Solange, Roger Kabia, na Autriche, Yvette Mateta, Bibiche Bolunge, Bibi ta prof na London, Bébé Tankumu na Orient, restaurant Bunker, pas mère na ngai Pemba, et puis sans oublier Martin à Bordeaux, Rabaka Songo na London, na Bosanité Anaïs Ganga, Mama Paris, na Bosanité bave na tuba na Paris, guerre de 100 ans. Guerre de santo tout ba na Paris na pesi bango tumbote na bosani bino ta Archange yo ba ve na ngai ba maître mulo ba de forme ba masana ba shikito bango bazawana motema ya tanya mputu bazawana na Paris na pesi bango tumbote batu na ngatu ya Paris Archange yo quoi donc boyo ka maître d'école boza jamais d'ici ve na ngai Guillaume Vang na bosani yote et puis Joseph Profakisimbi premier et puis na Benjamin Kanza quoi na pese bango tumbote Léon Mabuba pe na bosani été Jackson Fulangenge na bosani binote batu na tout na tangi binotu batu na tout na monnaie dans liste déjà na tangi et puis et kokia na tangi bango tout déjà c'est bon quoi Archange le quoi batebele bazolando pepe partout olobi nzembo pe zoya
donc bato mosusu bakozala na besoin ya contacter yo totelema na biso mpo tokomi mpe deya na suka bato mosusu baza mpe na besoin ya contacter yo libanda bato ebele okopesa numéro de contact donc baadresse tout oyo bakoki kozwa yo bakutana na Archange epuis bamvoataki te binkutu oyo ya bango donc soki bolingi bozwa artiste oyo mobali oyo ya bien oyo bashera poto en tout cas bashera poto yeyo donc soki bolingi bozwa nga numéro nanga eza 00243 82 18 670 65 na bandeli lisusu 00243 82 18 670 65 wana bazwi Archange donc bozwinga mbala moko bozwinga mbala moko na fond tosololi kanda ezalaka bana Paris tout napesi bino bambote bana Londres bana Bruxelles Chabron ministre japonais na bosani note Blandi Litumba napesi mbote sigaza yana Carlo napesi bango tu mbote bato tu balinga Archange yeyo oya viva comprends donc na monika idéologie papa Wemba yo posa na kati pena donc na rolo ba mingi te ba masa na ba moka ba petit na ba Glody ba petit na ba Jérémy ba yebi petit na Josué Ntontele na kata Paris wana yebi donc minga rolo bezate petit na Michel Ngoma masa na moka ka la caserne donc minga rolo bezate quoi bana Paris à suivre quoi merci Mobembo sama bete mebenga ta moninga oloti kanga neti moyezanga ndeko pasase nanga enzuluki pasase nanga enzuluki ye bébé Dorcas Christelle Ngwangola pasase nanga enzuluki bishumbinga pasase enzuluki ye Kande pasase enzuluki batutumbote Archange yeyo bolande mission bo sepela quoi. Ouais, Archange, naibike totikelo micro na désannoncer kaka. Après totikelo micro, otikali no osako yemela biso kaka oyo yemba wana bana partout. Nasi bolandi émission to salina Archange musicien oyo ya vivre la musique et papa Wemba. To komi des ans suka ka ndenge zalaka. Na pesi mbote belé. Na ba masa tout na Paris, na pesi mbote na Joe Modango, Eva Modango, na bosa inte masa langa Trésor Mbombo. Masalanga Wadri Joseph Makinda depuis Lyon yayo yango wana na bosanité ser nanga propre Angel Bampeledi yayo yangana na bosanité Chantal Chikele na bosanité petit nangai à partir de Gabo petit nanga Christo Katende l'artiste yayo yangana na bosanité na Palais petit nanga la beauté la couleur et la lumière Maria Kauka donc ngai Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise. Mobala Zanga Manda, vous voyez wapi. Donc, émission Nabino Yango, le podium. Tu sais, Sabino, tu as fouillé Bartiste Nabino. Surtout, on a Sabino Moussala et Bartiste Nabino. Et on te dit kota. Les autres joueurs Archange, lobby pe boza sous moutum. Surtout, kota. Beaucoup de belé, bota la bonne émission. Depuis ça qui bango, fini la récréation. Net, comme l'engi, net, comme une couleur. Vous avez RD Congo Info, et pas venir dans César Ngadi. Après, si vous avez un Mario Mbongo, un grand merci à Gradimouya, monteur, caméraman, réalisateur, il y a un mystique, il y a un génie à Rosaranate. La mona va filmer la bango, la mona va monter la bango, mais il y a un mystique. Master Nanga Junior Kufunzo, la bosanité petit Nangaï, Derek PCA, petit Nanga V à Mampouya, la bosanité petit Nangaï, Gina Kiangala, depuis Turquie, il y a un staff nyonso donc Europe mobimba bana ngola na bo sanité c'est nanga tete kimpito na bo sanité venangai papi matalatala matos na Bosco Sakata na big staff kemba kuna na ngola donc bana partout Amérique ya bino yango mission na bino yango on a besoin de contact zora numéro za wana benga to solula Clébo wa toujours ya basoda na tikeli bino Archange Arifundo Bilele Alain Sana. Souviens-toi, Avayo Kende Benjamin, Nalelaki, journée wana mobimbara. Quantité ya Miami sonangaye, Ekokaki, koinonde aéroport. Tala alaya, mineur bientôt à Koko Mabanger. Soki atuninga papa, réponse na pesa nini. Jojo Stemai.
bambule leki mingi José Profa babutwa leki trop Benjamin consolation bafoto combien suffisante nazokoka lisusu te ngoya o à suivre kwa bana poto